Voilà, très ravi de savoir que vous êtes partout dans le monde. Vous suivez votre chaîne Early Chikeva Kimbangu TV. Continuez toujours de vous abonner massivement. En s'abonnant, n'hésite pas d'activer une cloche de notification pour ne pas rater aucune actualité. Et aux à la mise en ligne dans la chaîne Abino. C'est toujours bel et bien votre humble chroniqueur au nom de Aigues de la presse. Mignon garçon, Kanete Tobaka. Tous ces appareils Takapamba, c'est que, et ça, il faut te bêter pour te la bino pour chaîne Early Chikeva Kimbangu TV. Awande bomon la découverte. En plus, à ton bête avec nous solo ming en plus na ba actualité. Mais micro mingi tout ça quand na vie réelle ou soit disant to ben rapper télé-réalité à ba vie à artiste. Donc to remeka moi kokota to bête moment solo na artiste moko comédien na kombo Jili alomba to bête moment solo mingi na yebo za la vraiment scotché branché devant vos postes télévisés parce que awa vous allez jamais déçu. Sans plus tarder, à remercier d'abord la patronne de la chaîne Oyo, Early Chikeva, mon apoto ya Tongo. Là, je vois Gaïni Chikeva, Gaël Chikeva, Jean-Patricia Chikeva depuis Paris, na Moni Bongo, Maman Rachel Salama ou Bozalakawana, tout près et de loin, Bozalaka toujours na moi na bino air de la presse. Maman Claudie La Grâce depuis London, mère Nangaï, Yoyebi mère, Tozawa, on a Bandal, na venu Lubaki. Tout près du terrain municipal, tout bimis artiste, tout bête à moi solo ming ya kati pour biso a vraiment classe. Ici c'est la classe, tout boya polémique ming pour polémique zo lu kela rapé bande roba artiste ba makambo belé mais awa tu nga tout bête à moi ba kati na ye vie na ye o eza professionnel en plus na vie artistique toi ba moi ba ma solo belé restez toujours branché scotché to kota déjà je pense que les nobles zozoa excusez venant pour la Congo. Tokota ka webi porte ba tu faut toquer d'abord avant kokota. Tout le monde on pesa nango ouvert. Toko ka okota ka tout comme mais ça c'est déjà toka qui et ça dans le sens il y a qui impoli. Voilà, boza vraiment jamais déçu pour chez Early Chikeva nde makambo. Early Chikeva Kimbangu TV, chaîne abino boebi et la abino toujours makambo ya kitoko. Vous avez ça déjà tombé à la chaîne Abino. Quand il y a un Abino, vous continuez toujours à s'abonner massivement et ça la moi bien ma casse pour awa. Vous n'avez jamais déçu. Toujours côté déjà et pas artiste et tout bête à solo. Quand des années on a débit vie professionnelle en plus na vie artistique à tout boya pena polémique. Donc quand na classique toujours 42 alaka. Il y a quelqu'un. Toluka Jili, artiste Jili. Est-ce que ça? N'habitez surtout au Tara bon parce que le monde déjà de toquer. Voilà, donc, tout comme déjà, et pas y a l'artiste, tout bête tabakati. Quand il est bino, ah ouais, des choses, vous avez déjà qui toque au tout ça déjà. Bonjour la star. Tout ça, vous êtes en direct déjà chez Early Chikeva Kimbangu TV. Chez nous, est à Maramonde. Bana poto déjà, bah ça, il va mourir l'artiste. Qui s'est non rappelé, non, nazo ça, non, nini, na bino, papa, mon, non, rappelé, palais. Je pense que Julie a moi surpris. Pour toi, qui mime, tu as bête à surprise. Moi, bah découverte, il y a artiste, ça là, moi bien quoi. Bon, ça. Vous savez, maman, vous savez, vous savez, bien habillé, en tout cas, aussi péno, pessi couleur, nango. Merci beaucoup. Non, vous avez maman, vous prenez. Tu sais, moi, moi, surprise, tu bête à moi, sur les belé, disposé sur quand moi quelques minutes. Tu dis que obi mana ok, na, tu dis que un pied élevé. Vous avez. Vous ne savez pas, ça va se m'envoyer. C'est un couteau. Vous savez que pas abonné, bah, c'est un gars, bah, on peut adopter un bon genre, bah, style, oh, il y a des découvertes à artiste. À part ça, d'abord, bonne santé. Tout le monde répond à ah, là, c'est bien. Boni boulot. Boulot, il est bien. Et si le rock est né. Tu es auto-fan de oui, pour un bisso. On fait un fan de ça, you le vas tout vendre.
est-ce que nous obligé faut vendre toi de la famille en dehors à caméra famille ndeni ya tika biloko wana mozwaka nyonso famille non ekufela te ekufela po likambo ya famille o famille. Vous comprenez que tout ça, la star, l'artiste, Gili, à travers à Bongo, et pas le président Douche Kapanga a fait de l'amour. Tout bête, un moment sur les belé. Talakakayo, n'allez l'enfant. Donc, merci beaucoup. Na David Books, Boza, Bolanda Bisso, Trimax et Conforta. Jonathan Mantoumona, toujours idéologie. Tout bête, Tarama Solo Nengazana, la star. Je pense que Francis le Noble derrière Bilili au sakanaka na masolo on yonde babi yonde mtotika caméra na défaut avant tout ça mingi jili biso kumba biso ka mingi masolo ka ya bakati tulinga kwa suko za basé na polémique te po polémique ndeko ya shit ya lobby mingi photo pesa ka mpe moi tamo bobo s'exprimer to ça la pe moi classique ba moi vie na bino comme moi polémique tala de aux jeunes aux na carrière sur belé zéro polémique déjà quoi ça rabat na c'est tu nga no to beto ngoma sur mukie en dehors non ya monde artistique tu ba non ma sur la Gili ba botama combien na famille Gili ando tanga l'école ni Gili a botami ka ana kin to quelque part après ça na so ma nyonso ana et après donc na so malem pour ba comprendre aussi na place to ken na biso na ba pito pale ba sanga ba ebi ngate fona na banda kuluba bisika na uta sai fo besoin que ça mo amike comme ça ba bandu mona ndi na okola tina ro mambi mbabo bon koyeba na monde artistique est-ce que to bimisi qui artiste na yo andi to betaka mo solo muke ya kiboyo quoi kiboyo to ebi ngote me qui artiste to yebi kibongai kambo kibongai kanga yo Gili yo yi kanga yo siko ka yo Gili la star mais surtout to beta mo solo muke ya Gili vie privée mo muke ya ndinga mabete te nga ko exposer vie privée na été na ni na mi ma vie privée na YouTube pour comme lobby monde derrière kaboué 50 000 émissions basé sur chaîne internet point mais on les a bato abuzo bande basala ngo so déjà yo za mutu moko se respectaka je pense pas que le roi na se respectera donc mais ma vie privée na na nini te to kota moi profondeur donc juste moi ma solo kaka ça sert à rien bato pe bo tala to bato bo landa bana tina yo iba vie privée na te po bo sana so na mta passe na ezaka imawe to sunga ngazati te poto mtema boboto. Moi je n'en disconviens pas bazana baon mais mingi zaka et mawe moi ba commenter na take émission no saki sevenga passe nzamba sunga yo ici nzamba pamboloko ici parce que na exposé vie privée na et après oui Vous comprendre tous en moi donc vous comprendre Kinshasa biso bino kuna bana poto bana Amérique bino bozana bino ba temps belé ya ba hiver mali biso to message sur la moi chaleur o moni corona ako apena ko résister na nzoto na biso te Gili aider biso mo mke Gili abotamika ana kin to abotami intérieur na mbokache ya ozamu te colonie ya tribune na mtete la 100% botama na loja na botama na loja ndima te mwana mboke sio ba mboka balade wapo tunaka bana kindo ka banoble po ngape na mwana mboka ke bana mboka ka nde mtu baza ba pouvoir wande mtu bakonza bakimi belé ka koloba biso ngai importance na petite mais Gili to beto na ngoma solo muke Gili botami na famille boza combien poza quantième na botami na famille utuza 5 naza la cadette de la famille mwana suka kombo papa maman est-ce que pe baza en vie on so mi baye baza ba moy maman biso kumo ya Charlotte maman Charlotte
je les salue, je l'aime beaucoup. On a bien avec ma banque 10 ans. Papa Bisoko Monae, papa Lambert, mon papa, amour Manga Liboso, donc, so y était menaza ou nazate. Donc, grâce à Baron, des naza ou naza, merci na bino l'éducation, vous pesanga, merci na de botangi sanga, et vraiment je vous aime. Zambati kabino kana bon moi, bon, mais la boza non. Pour nanon na pour ça la bino. Maman, ça n'a pas mes amis et bébé, donc je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma maman chérie, vous comprenez, toi, on a Congo, Talabaka. Donc, la ligne a Ming. Mon papa chéri, papa Lambert. On a bien un biso Lambert, mais il y a un combo. Maman, je suis bien avec Charlotte, je suis bien avec Kanako, je suis bien avec un combo. Donc, Kendega wana, Julia Zaki mon amour est insupportable, teti, to andoko la guinée mou douce, alobaraté timide. Nazaki teti Nanda routine école. Teti nanda routine école. Nazaki de grandes dérangeuses école yo sakanate. Pe na mono na memisa ba para bangambo belé fort. Ba kota bana ba hôpital, ba tonga ba pota, do mon bébé ba futa ba biloko belé pour nazaki mobulu. Kotonga ko ken ba hôpital ko misa ba l'argent ko bande ko beta bango to bamba biloko donc ngaza so na bunda so na mo makila te no tika na bitumba te. So pe baninga ba osakana. So na ye wana. To ko banda na biso bien, mais suka bitumba fait bima kaka. Donc d'ailleurs c'est mère de troubles pas baninga. Ya makasi. Mais est-ce que nanda ko bando jo kuba pour ndenga ko misa ba la ba yaya. Wando beta makasi. E ba biso so nga yaka na mokili te ba voisin to ba voisine ba ngeba le pa biso ba baba de bazala wana papa biso loba te maman biso loba te ba grand sœur nanga même grand frère nanga ba loba te dans le pont ils allara kimia donc ba bota moi c'est mère de tout donc ngande sko na lobisa bango pe so ba yeba na kana ba so ba yeba na ba quartier ba yeba na ponanga papa ba Jili maman ba Jili oh yeba Jili te donc problématique yo sarana te matumboli yo koka mais grâce à Dieu tout simbano wanu lobi notre goyo au cité ba sœur et puis frère donc c'est-à-dire vous en frère moi mon bali comme moi ouais toi kana mon bali moko ya liboso moi si Marie-Jeanne je les salue ya bibale moi si Marie-Josée enfant na bis troisième na bis wa mon bali Charles, comme les Charles, je les salue aussi à Angola. Donc, il est quatrième, Nabiso, moi aussi, cinquième. Mais quand Charles a une grande maman pour Charlotte Charles, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez dit que vous malgré que bête, mais quelque part, Emi Baba ya été que moi, en souka, moi qui chéris mon robot. Écoute, n'a aimé. Mais il y a problématique bon quand grande scène dans mon tendon il y a des défauts moi côté dans ngai ata papa biso mama biso na dana ngai emete ngande za la bana suka di babundi la bango babundi na bango ngai parce que zaki semer des trucs suka nga babundi la ngate do na ko récupérer ki moi suka na ngana ki mkolo. Donc, ce que je nga bonté, so bazana nga bonté na ngana beba makasi. Papa biso azaki très dur envers nga. Donc je me sentais c'est comme si na moi na bangoté parce que nazaki teti donc bébé quoi. Mais Julie kokota banchi kotangi non na école ni otangi na lodja to otanga ana. Natanga la qui une école primaire natanga na complexe scolaire ngenge na limité primaire nanga nyonso na leka pe na Lumumba na leka na Lumumba oui na leka na Lumumba mais na Lumumba natanga ka classe moko je crois sur deuxième sur troisième primaire boy après tembe zaki musika papa yo longola ngana na otanga complexe scolaire ngenge wana
ntango nazwi certificat na nga nayoki na kimbangiste na 13e na bandi première wana non ngenge natanga première deuxième ntango na passé 3e lokwa bango mpe bazali na bango na 3e te basuka eka na 2e ntango na passé 3e nde nayokende na kimbangiste na 13e na biangenda natangi 3e 4e 5e ti nazwi diplôme. Mais ce qu'on a du début na ya primaire ti secondaire puis humanité, est-ce que vous avez bien moment tout passe côté mibali pour bikaka belé au plus d'ailleurs parents tout passe na bitumba mais côté msu wana pe mibali bazali pe kana ba passe tonde na comprendre question genre oyo kokota na makambo ya mibali na bachiki ni oyo epesaki omwalo yenge nungunungu bapara bakoma bakoka osupporte na bandango avant na bandango na 5 et premier CE donc la fin 6e primaire pour na mata premier CE dina bandang pika ko bandaka ba mo lo yenge ka ba camarade aba bete masulu ngapi no vitina mikano na lokana ndizaka banzi pe bimba mo pe na zemi donc tango bandi mba mo kutena batem na kutena pe na batem ils inondé nini kota déjà qui na parlé yo mo bando se sentir le rwanda toza imité parce que ba yoki sango wana epesaka ba parents passe ça là inondé. Bon, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Papa, tu sais, bitanga, saladion, sol. On a choix de faire qu'il y a un dimaka. Est-ce que bagendo tu go chez Mobali to zaika na pa? Papa, tu sais, bouya. Ama uzaka na ndako. Papa, tu sais, bouya. Mwana nga okifuna te azamo mke, on bébé bébé. Après yango bete sono ba moment où les qui non azemi zaki non ndeni kutape mwana mukie déjà na ba première c'est yo ono kuta na bord wa zaki non ndeni yo tuna ali sur la 16 a passé na lo passé zemi non yeba sous sata yumo non ça parce que fona zo sous zemi tono zo zemi ndi no yeba wana utuninga sika wana to sala yo tunanga sika soit to tia point d'émission to tika ba stand by après to yo zone ça pour ton yo zemi comme ça déjà difficulté nango ya zemi te mais bikaka mbali boso en plus est-ce que bonde peut kokutana mbali pas sima qui responsabilité na e si asima azo charge na e tout après 6 mois na botipe après 6 mois de to yo kabwana na étude ouais. Mais bando solo sonité moi na mukena veni surtout à l'époque wa bon ba série on un peu et bando sanga sogne mais vu que nazali pe dans libumo bien et banda na on peut au monde na te ki naza zemi donc voilà un peu banda au monde na te so elexa donc on a tina buta elexa te ki mufi mbande batu so sala te on ezala kamki so on a la tina na ti t-shirt bouillé to na ti robe et pour y bisa passe qui na zemi to bala la ta c'est anglais est-ce que ba mauvais souvenir ni okutana nango surtout à l'époque wana ya kibozemi banini monizala makasi na bando trouver na nyonso normal donc na mauvais souvenir te na ndo trouver na nyonso normal siko tango oyo zemi ana au milieu de l'année no yini mibali otiki mwa mibali to tellement que j'étais heureuse na les mecs à question papa mwana idée te bon mwana nga buta na 16 ans ozomona parce que wana pe kishasa kala ya lelo te na boye nde sko no yebi makambu na comprendre makambu dans wana nde sko na koyeba so à l'époque nana 16 ans donc mbel pa ndo linganga makasi ayem kolo nanga ya même qu'on a combien so il y a 5 ans si je me trompe pas il y a 21 il y a 5 ans voilà donc tellement bolingi to lingana makasi na yeba ndeni ni pas si botu na ndo trouver na normal après ton na yeko buta
na botinde bon makam na ngana makamngana bande ko linga ye abande sko ko saela ngote depuis na ko yini pimba moka dina yini pitu kabona ti lelo na eba pete swaza na bon moyi swa kufai. Voilà, donc aussi on a après au boti, on continue sous beti tout mon era aussi. Si, on continue beti. Donc na zo mi-temps on passé deuxième. Non. Première première na 6 ans. Ngati na deuxième na 6 classe na deuxième na 4 na raté. Na 4 te. Na boti na zo ni classe. Troisième. Mais ce que ba classe na Melissa mwana. Ce que ba projet na yo za longtemps za moi qui on boulot za ndeti nani leo na bakini. Ba projet na ngai ton nazala moi mki bon nazala na idée na sala sport na bita bali. Nous allons jouer. Nazala joueuse judoka. Ba projet nazala non donc on le roi ba mi bali si nazala pe na camarade moi c'était mi balika. Il va être les nobles. Na garda on a tu là bon na kala on a to bande na biso trouver on normal qui lelo nde tellement diable azolinga ko dominer azolinga te diable akomi ko dominer monde ndo moni muto akomi bon akomi lesbienne tout consort là mais grâce à Dieu elo bimi sanga na kati monde wana pona tant pe na boti na kenda classe na kenda na pas entraînement judo ya judo ba l'épée est-ce que elo etik sanga na kenda matanga mo boye to kufela sœur na biso mo quartier na kei kandi na misana na on lata basket t-shirt ke pina ke matanga wana fimo monanga akrakanga ya dega yo lingi ya lingi akrakanga ya dega na eso atindelanga bakamane skono okindoki to nini ngo mo soilanga taka na kima na matanga ona na komisa tina suka te wi atindi sko copine mo tunelanga yesu ki ako kindi cimetière ye pa inga bitano kinanga cimetière te o ça va kasi le quoi qui cimetière te place on vanda to vanda kasi sko no moni le roi démon mo bo bimelinga démon personne abimelinga je te jure non moni démon personne et yo c'est ce que ton bat ndeza bat ba ke cimetière bat ba musu ba vanda rat vandi na ba boze na epe na vandi na zana ba copine nga na ya vandi ya ye wana na so dépense au saranate anzo dépasser wana et amunga pe mobali ko ya ende na kima wamba siana moto esika tanga na telemisko yo na lobika na esika ko na signaler ka copine ngai yo so tikala na yo me nga na kina ngandako upunga bi mama nga pona masanga na vanda te na telemika na zui moto na kosi ndo wana osola na téléphone basiana ba téléphone ba toucher na kosi wana osola na téléphone na tebi na ndi na mata moto na zonga ndako na eso na koma mal à l'aise non mo so moni nini kati na ngai yo amoni nini naza komi tuna ba question je me suis copine na ye donc quoi to zani quartier moko abenga copine yana ayotiki kai pa na biso copine na ye wana yebisabi moi sana na mona yeka na musika to pesa na akaba mbote en tout cas ngana to solula te il faut ngana kene na tout na non soki akozala d'accord comme ça na yebisa yo oya abia yesko la fia que soit yo tunanga c'est na boulette na yebisa ya yebisa ya so le ki 9h ayel souté so le qui ne verra te moi qui mobile te pour na ebeke de 7h à 8h okuta ngandi na osina muki na osam sala na tili puta na sengi donc bengi ba mona amona ke na na mwasi aya ayepe wana kutinga bina uskwa basani na pansinda ku ese ya na mwasi ba jour nga sala na ngo te pina ibina nga ba jour te ese pelu ka ba tumususu kate apa ba ke akenda na ye ona ukika pasi ndingo décevant
nga décevoir yo nga ni yo ko mwasi nga ko mwasi na décevoir yo na nini ne décevoir yo na nini na ese mama na bota pe na mwana na mwasi na mobali ta kenda na ti lelo longa faire on a évité son mari ba on sous la vie. Voilà, je pense que Baolanda Biso déjà partout dans le monde. Quand il y a un baki, Erli Chikewa Kimbangu TV, chaîne O, il y en a marre partout dans le monde, chaîne O et il a toujours d'actualité. Chaîne O est différente, chaîne O est toujours taï taï. Tu continues à faire de beau, tu es beau vraiment qu'on fait dans la vie professionnelle pour Babylone sous César, Babylone César, tu as un secret. Tu mets quand même un petit recota. Na monde ngo ce que tant yo ko embrasser ngo déjà na parler ça rinde ni yo bika ka monde ya artistique et que na wasanga mabe. En tout cas ezaki facilité et pas de souvenir parce que nazala esthétique nazala pe na salon nanga salon de coiffure nanga ndo samsa nanga maboko papa biso boyaka amsana maboko zambon na yo théâtre de nini et au foot à nini dans la bande qui va répétition ya batama Ça pareil na bimika lokwa neti na salon après salon wana zana mutabando sala so neti na bimi na tiki na bimi na qui répétition après le jour ti alena chote no ezali eloko nga na lingi ayo ndima na eka groupe nini obanda na bandaka na fait de l'amour ti lopi na la fait de l'amour donc yo tika lo tambola tende ba acteur musu ba bandumba ba actrice plutôt ba bandumba tambola ta yo ka isika mo nga na ka isika mo ti le misko ko ya na yo to ebike na ba groupe théâtral surtout bino ba na basi bona ba guerre mo ba bino ntongo ye tam super ezaki bina ba OP ba chef to ba ye moko président apprécier que mais et puis moi ba mutema likundu pas ba ser na ba collègue no ba yamba yo no ndenge nini nga naza na makila mo na partout na tsa likolo balinga nga kaka so baza 5 lobata moko ko boyanga to de majorité ba sepela na nga kaka ton na komi na ye na été fait de l'amour Diana ayambanga paix à son âme ayambanga très bien Baorgazi Modero bayambanga vraiment très bien. On sait que yo y fait de l'amour vraiment à l'époque on avait Modero si ba Modero baza donc c'est d'ailleurs combien d'années na fin de na fait de l'amour na banda na 2014 na banda na août na 2014 le 20 août abusa na date na te bête son nom va solo na sunda muke ba bon souvenir na mauvais souvenir na ba oh ya ko kuta na fait de l'amour bête son za pe na moi clair ko banga noter to son souvenir un classique la polémique a été babanga ka nzambi to banga ka nzambi batu nde to respecta ba dans le roi nganetinga na linga respect makasi parce que tellement le roi na linga respect makasi il faut ngamuna se respecter pour batu ba respecter nga donc so na sali bêtise batu mo ba respecter nga ezata ata na sali kisindeli na luka respect na ozana nga ngote donc na putana ba bon souvenir ils a tellement ébélé mais ba côté mauvais souvenir si na pe na ba mauvais souvenir mais to ko ta muke ba blé ngiza avoma ta sel ba blé te na tikalo zo blé te ba shirika tumba ba yambanga sen na liboso na sana shirika tumba sen na liboso na répétition na matana shirika tumba tellement ton amati scène na pesi le meilleur na nga ba bitela na maboko dans na zo blé te pour na kola na esprit ya bude ya teti ya nyama parce que so blessure nga donc aussi la na pour na mutema mukuse bitumba yo koka pamba parce que on a déjà bon parce que loko wana po ya te poto ko ma niveau na te donc faut na ba garde fond
Mais est-ce que vous pouvez dire que le groupe, par exemple, le souper, les caméras, les caméras, le rôle, est-ce que vous pouvez écouter la route, pas le chef, pas le bateau, comme un scénario? On a fait de l'amour, d'où tu es mon comme tendant comme un scénario. Namodéo, on a va kabwana. Toi, on a fait de l'amour, tout le film 25e mai, tourné. Tournage n'a aussi là, et après, les caméras qui bongaï tellement. Parce qu'on a fait de l'amour, biso de sa rôle, il faut maintenant tatami. Tatami na répétition, ou si les meilleurs na yo aux 8 rôles. Donc, à ta tchaki yo wana, so si les meilleurs na yo te, au jouer te, tu vois, ton na intégré fait de l'amour, d'où tu es là, le ba maman. Ah, va so yé, oh, montaye, nga photo bimana yo, pour na peso rôle, boya. Okende ya bolafa lipa mateko fele voilà terme ya bandolo ba ok lipa mateko fele muta kosote rôle na yo okozwa rôle awa muta ya te na simo moni ngai nene azaka proche na yo moni ngai muta kosote so kei etali yo yimude ya motivanga comprendre yimude ya motivanga so à quoi bon. Mais ndinga lobaki apeza pe na bato banda koya ko proposer si baya pe omona pe caméra mais nomoni nga na filmer yo vinde na teti nga pour nga na je te jure na un théâtre ya Pierre raté na un théâtre ya kota mudungu te na un théâtre ya likemba te na memabilama na chassa viva te donc nga na un théâtre nayebi nde basomba kabelo ya $100 nayebi nde basomba kete ya $50 $40 $30 donc eya lolendo te naomi kumisa te vous comprendre naomi kumisa te sikoyo yo sikoyo oyo olengisanga ndeni mpo nga mona déjà patron na business na nga donc so nabi nasala oyo nyonso nakosala na osala yango sikoyo oyo olengisanga opesanga neti nini. Oh, mudungu kasi on a vu mudungu te na ya théâtre bongo te potara et pas bisonga mokam na lata pantalon na famille nanga nga mokam na ndola ta pantalon nga mokam na lata ba culotte donc na ba pantalon na sombara na lataka siko oyo lengisa grand frère yo tigana na grand frère na biso akenda ngola kala depuis 2005 tonton na boti mona kokisi 2 mois nde ya kokenda ngola siko na tani na lata dambana atayo mais siko bato mudungu wana ba ya kaka pe mudungu nde ni shinga ba ndeti moi des fois afio alata na te mais ba ya oui ba ya ona boya copine nga kutu tambola ne to lia na aya boye nga pe na mta mabe aya bo kanga pe asuka mabuku abina kezwa plante pas copine na planter na ese no piote la pimela arrête ponga je le sali à part yetu ba bando ya na bango mo ba kombo pe utanka te na monda arnde na rosa elo wana te nga na ya na monda duche na monda ana rolo bani aza première conseiller nanga je le salue mon papa je l'aime beaucoup bon bando pe sanga conseil privé te mon candidat à la répétition sili en motivé en pe ça ba conseil moi elle au na classe ton professeur otangisa moi oazwa 10 c'est qui comprendre cours wana bien oazwa 0 to 5 c'est qui cours wana kota ki matière wana kota ki était on ngasko nazaki parmi ba maila na bazwa ba 10 na classe na nini na groupe donc tant on peut ça conseil mutako sauter mutuna mutunde azabuye to yoyeba na kana monda a donc to lo wana sans état drapeau to yokutana ana ebivi na yo tenga pe na ebivi na c'est mieux de fata na quartier moi so de fina quartier mo sambwa ezate po ana théâtre au defa boyuna la mano dendela na yangati on pesa ki ane lote aki tournage ane lote tu vois mais na théâtre ta betine lisolo bon esuki na okuna ozomona mais siko ndenge pesa la ba comportement ya ba fille yo peut au moins ya ba nouvelle
ba blé pe zalaki to po bino côté jalousie pe aramboka na bino basi ya mingi mingi. Nga naza parmi les so nouvelle aye ba matianga na na scène. Pona nini na yamba mutu na scène. Donc naza vraiment parmi nouvelle aye eza moi c'est za mobile ba matianga na scène. Mais ce que kotalela ndongo bande na fait de l'amour na ndenge bo kendele. Est-ce que différence c'est ça? Si différence c'est ça. Par rapport à différence c'est ça par rapport au nez to bando travailler qu'à la fête de l'amour ezala likolo eza souhaité. To matam suma pe to vendu 3 mois to tourna li souhaité to vana bisoka ve. Eza base à nini on bete sono liso. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas. Leader yemo azana e. Akoya bomona bina ina 5 films. Pour répéter tangi bino pe ba titre film moi na suka bobotuni ka film moko. Azonine. Je ne sais pas. Donc bon à part leader mais ça na bato pe ba kozwa charge ya nini. Si bazana bon neti sama boloto. Azana e bon ye ko diriger film ye simba mingi kota finance. Ya ye mingi kota finance. Auteur diriger film et toi na riti boué na grâce luzolo. Na fait de l'amour presque biso tout comment ba film déjà. Mais yo comment? Si na film ndeti bana poto accident. Na film on peut na jouer lesbienne. Donc comme na mo ya bota mo jouer là. Comme na bota mana moi si keba. Na so bando beta bato. Anya ko bota mati ko sa ko luka ka sport à mibali tout ça. Da jouer lesbienne le film on suka na mo bien. Suka na to bota na nada. Master, ouais. Yaza ka invité na film ngo. Maman ni qui encore la ka invité. Mimika Bongo les Gingombe qui encore comme sur le boussin. Mais ce qu'on a fait de l'amour. Eza groupe mo pe e bandikala e sandi vraiment bato mo pe à moi minene quoi. Mais ce qu'on a ba kotanga ba kombo bato fait de l'amour bozaya kotanga. Est-ce que dérangera bino te po bino rumeli pe? Kotanga net na ndeni. Net bato baza mo ba succès pe ba yebani tout ça bino ce qu'on a fait de l'amour boza boza ta ba 5 te. OK non au soir les Hollande star et ça la bino on ndeni. Na ko na mona ngutu. Na mona nze trouble. Troublant balando babelela ko donc mona ngo trouble. Mona ngo vraiment trouble. Bon succès eza na tana. Ato simbiki spona succès. Au moins à la minute. Do limo ko to comprendre te ke yo muto za place wana. Donc temasko biso to abatu auto sambelaka to zela na tana. To zela nzamba pesa pe ko kisana. Kotala tokoti sukuna kilelo kotala otali panzo moni si on a biso ici pechanga comme ba histoire otali koto otali si on a biso si la bisala comme ba abeta ba histoire comme ba histoire bien pe talema otali pe si on a biso belle vie comme pe etala te na tangi no 3 na so yo motango talobi te pona bongo te po bango de bana 6 donc ko pa wana dinana bodi nana na 6 te bango to baba serna bango to baba serna na linga wa makasi est-ce que na ndenge to lo bana ndenge ki lelo est-ce que dinana est-ce que baza visibilité lokola ba belle fille yo poko ta YouTube. Ah papa ngana na ebité na you moni bino ça bat na ba problème te en tout cas na réponse en priorité donc mutu moni ndezana mutu na mutu ana point na wa sala succès na ndenge na ye donc ena batu mususu nga koza pour peshanga yo koza pour sila o kingana koza pour belfi kingana koza pour dina na do mutu na yo nzambe kutu yemo batu nyonso tu o asala succès koleka batu tu na mokili bandima ete
mutu ana kwena yo a cartona na ndenge na ye jusqu'au comparer bango mpona nini po toyebi ke babelvi nde makambo sikoseke dinana aza na mwa to mosu akozala mpe na succès moyo ya limeki mpo ya limeki mpe ezala yo wana problème na dinana te na tuni wana problème na dinana te wana problème na dinana te ta problème na ye te ta problème asi tobeta masolo na nga to totuni mutu okotisi kombo badinana nga tangeli oka bakoma bato bakoma bafilme loko aza parmi le meilleur bato bakoma bafilme seke na ligne leoso baotangi belvi Xil Pechanga Sila Bisalu dinana donc ba 4 c'est kaza bon asi sa question na question nous na tanga ina 3 wana yo motongo tala pe no tala ba filme on ba okoma ba éviter pe bato selon yo mona bena nani pispine loko c'est européen comme le mot bien puis c'est talami pe et un succès au moment de toza bon bakopesa ngana yo pondu tolamba bapesi biso même bepisi moto mutane lambe na yebi mana guna ngo réponse na nga ya ngwana parce que yo opona entre trois opona place nyoko na opona pe na kutu nga na so yepe makambo pe pesa muto okuta bimisanga papa nanga akanga nga te na ki kotourner siko yo komisa nga propriété privée na ok loko tourner pas nanga ko ke tourner pas mutu musu tata yo moko mais est-ce que non pe na zo chance te occasion pe na epesa mate bango nyonso ana babenganga mais est-ce que ebi ke na théâtre pe bozana ba mikala misu pe balandaka ba ndeko na so ba belle en tout cas na yebi ba fina bango mais est-ce que pour qu'on dise ma pose à muka nga koza muka la leti ndeni na memela mutu basaki melaki basaki bando yo kaye jamais de la vie non ça on a ba o basala onde ti ba vina biso ba alain moni no lubana allo ale mabanza aza muka la ne ya be bon oh yo ka ngoti nga kamu po za million to ka ba soupçon po to zala na matanga diana tina nde ba okende batangi ba mama Milo ba nani tout ça yo bango te non OK pas no Dieu m'a parlé mais ce que so yo pa na nga conseil nyoko pesa en tout cas na habité ubunde to mutaza mature azate imature nde mo mke bino bato tanga mingi bulimbisa mutaza imature nde mo mke na bango tu o basala makambo na mutaza imature azate donc baba mature ba de ba adult donc nous sommes ça comme ça qui conscience na ye à moins que azala est conscient et balikambo sala te parce que so yo par exemple si la jionde ti ko mamuka non ça la monte ko diembela kana succès ya non mon nzo luke na ba na diembela na succès si la ka nde msweza ke so sili o diembela ta mona succès mo na si na ndeni moninga na ona nango ata mo 5 personnes ba ebingaji ata mo mutu moko wana ka benga nga na tournage donc c'est que ba wana ba koki pona nga c'est tout. Est-ce que Julie ton bosala ba théâtre we bolinga ka fo bozwa mibale ya poto pourquoi ka bolinga ka mibale ya poto bino surtout mingi ba fille te boze belé ba actrice belé ba comédienne belé ba ngaka mibale ya poto en tout cas on a mis la réponse pour nga na réponse en piorté na poto nana réponse en piorté c'est so pesite so yo po yebi ke ya po mité na ndimi na nyonso loba oyo kanisa kati no nga ndimi on so kota ndeti ba sera na biso ba bijou la reine uti pe ko bala ba HDG KI ba mère o maman mamé oaso et moi te ke comme so pa bino ba tout ba quarantaine ba mo bala bino ba jeune fille mo bala et à concours te me faut ba woli en tout cas oui kala basali dege ba bando décorer on a ndé ba décorer les oui que y a différent ba robe ba mariage ezara ba kala ba 1900 na lelo oui que y a différent donc na mutu bala na ba 1900 na mutu bali lelo na 2021 ba binga ba bana ba marié mais expérience et côté
Ok, ye pesko to pesa sko bango pe tantan ba koma na tan wana experience ezala kaka. Tema biso, to Tema. Sikoyo libala ngo ekoti ba polémique. Oh ya concurrence, oh mobala bali amalonga te bani. Conseil européen pour ba ser wana ba potana bango na bango. Mobali to mwasi ya malonga te. Ngam no pesa mbai na valeur. Je m'en fous ce que les gens vont dire. Je m'en fous, je m'en moque. Oye compter bolingo mbai na pesa nga. Aza malonga te. Oya pesa nga ekoki pona ngo. Merci beaucoup aux acquis partout dans le monde. Bon, dans les chaînes Abuno, Erli Chikeva Kimbangu, tu vois moi qui n'a même une polémique. Yosko zana boulot mais na polémique. C'est un mémo classique. Pour y avoir une bonne émission, polémique. Au moins que l'autre qui soit bien. Bon bien. On a peu so pour aller en polémique tout quand une émission. Tu peux nous avoir fait na bateau au moins na kenanga suka tout même sur la shit. Na bateau on bazan moi visibilité lelo. Yo bateau on fando bina. O bina ndé apa ka ba visibilité mais na leki à cause après. Na sala non mon tout té. Fourmi à pamba kuna na créaté. Mais celui qui a joué non l'équipe ici là. Ah mon nous lo bana. Yo lu que na problème té to nino. Le problème té o sir na yote. Na o nga sala ikoki pona nga yo comprendre na sila bandi carrière na agine sila na combien des années de carrière pour yo comparer nga na ser na ngai boni mwana mkebeta rambunda bakolo pe babina attendez na zabo ata mwa mkebeta mbunda bakolo babina na koma te place sila za sika bilobela na koma te ata mimika bo na koma te bon aida na koma te mutamtana jene mutamtana likolo na ye zelanga pe mutono koma pe na ba âge na bango na ba nombre ba carrière na bango ba ope ba na sima na wana tuni bango faut kindombe ala kaming na bino ba to théâtre mbala mningo bimine oyo bimine na bi mambo na te batanga pe yo batangi e poème te babisu tu yo na kopa na poème te o na za kopa na se na to sa msamoro merci beaucoup. C'est que yo za no muto po e koma mambo akana kan c'est yo no muto dina no linga no basila na muto nzambe na muto nzambe nzambe mtakila to comme na suka émission pardon entre dina na sila to ici pechanga ne pena o pena suka jouer fandi ba bige no anozo implice et non andinga mabete et pas dina na nozo implice et pas pechanga nozo implice et pas sila nozo implice ba pechanga ibo jouer des ara commissaire la bani nozo ra implice na commissaire na ewana. Merci beaucoup. Merci aussi à la patronne Erli Chikeva. Bon séjour na Kinini. Merci aussi à Francis le noble derrière Bilili. Motema ya Priscille Mukese. Babi couple ane fanda toujours idéologie na makambu. Merci aussi na maman Dolly Justine depuis quelque part, maman ya Jos Veda, Sabrina Bacheba, Victoria Bacheba et puis exaucé Oulouti Bozaki wana et puis et pourquoi pas aussi na Soleil Katende depuis Paris Bozarawana. Tout le monde est sur la émission. Moi message et puis quelques dédicaces. En plus merci aussi na temps disposé pour Nabiso. Merci Penabino, merci na chaîne comme on dit. Erli Chikeva Kimbangu TV. Erli Chikeva Kimbangu TV. Asame ya Kimbangiste. Amona Kimbangu. OK. Merci beaucoup. Malgré ça aussi prendre en main. Bon un problème là et un problème té. La possible de merci. Groupe technique Union Soba meilleur Venabino aussi la patronne Erli Chikeva. Ba meilleur Venayo. Ba meilleur venanga na famille Okamba. Ba meilleur Venabino nyonso ma maman ba grande sœur nanga tout. Ba neveu ba nièce nanga ba meilleur Venabino na mon bébé aussi meilleur Venaye. Oui que na CP il parle nos classes mais ça ba comédien misusu et pas biso. Et là pas na yo bomba. Pas biso.
classe pe non et pas na biso et pas na biso et pas na biso pendant le au comme pour moi ba mitsa ba baleki ba actrice ebele mais na niveau wana te mais ngana leki na mutu te na leki na mutu te o kanga na no yangonde est-ce que ça c'est qui ndumba na leki na mutu te mam papa tiki na ba problème ba dédicace pas dédicace na la famille fait de l'amour, pas dédicace na mon président Duchi Kapanga mon fondé, pas dédicace na yo na sama boloto. Merci à toi aussi mon président. Je t'aime beaucoup, tu es là, t'as tout soigné. Tout bon ça na biso kaka, c'est la famille. Bah meilleur venanga na ba fan nanga tout ba lingara Julie Alomba. Vous ba remarque na bino, ba commentaire na bino ndi salake. Msala eza kitoko ba meilleur venanga na mama Jina Mudita motema ya Sudiata Maniata ba meilleur vena yo ba meilleur venanga na batutu o balinga ngai te nga Jili na linga na bino ba meilleur vena bino merveille meilleur vena yo na ba copine nga tout ba meilleur vena bino. Voilà, merci beaucoup. Encore une fois, sous merci Nathan disposé. Merci les sous pour parler du talk qui non eh balobaka soso aliaka elobi koki na mongongo na ye dans logo eza yanga mokala o nzamba opesa donc opesa ka merci comparaison ya nini poni bino te comparaison loyal match baksa to ni non hein match baksa te tika biloko wana ngana Barcelone te bango pe baba réalité ni Paris Saint-Germain ni comparaison ya ni. Merci beaucoup Francis Daboussou, l'homme selon le cœur de Mati Manza, maman et Beni Grâce et Janefa. Là je vois directement Grady Manza, l'ingénieur Bozaki on a partout dans le monde. Quant à moi Aigle, je vous dis bye bye et à nous revoir au prochain numéro. Check.